nalandaki eloko moko na déplique pomba. Nayoka lobe eloko moko tout tika makambo koloba na maison mère na te to comme dia ko sala makambo na biso. Ah, on retenir un to comme dia ko sala makambo na biso. Toloba makambo ya biso. O mona teke na linga na lobele eloko moko de très important parce que herbo loba ke non au sali déjà nini o tiki na musique lelo. Solo la vérité. Ah mama ya bainga sa souci na motema. Je préfère que na saline solo la vérité. Mais ce qui me fait du bien est que Babilo comme sous na bimisa na ba 2020 lelo et comme na vogue générique yo na nani na uta na danse moko na uta na ngo idiofa solo la vérité. Parce que premier concert na ngai na sali mouvement na ngana kendaki la kendaki boala na ozonga danse wana banini kamter la danse des côtes ozopa la danse des côtes ce qu'on appelle ça yango ba jeune mon peut-être bazabo na kotamba comme na bangote bazaba trop bazape moi bengra bayaka pe na TV ofinga bato makasi bayaka awa ba saper na zupe na pesi bangwangu obi ngali ngako na vérité non c'est ça mais na lo ba vérité bon na zoko mais siko ngala nini o ide biso non excuse na zo lo ba vérité solo la vérité Voandisa na cheneki mususu ya groupe Ferregola danse wana pe binami na kati wa maboko bo lelo miel de soto lobaki parmi ba les jeunes eza mabete omoni siko non nous avons vu ça tomoni yemo ku président azobinango même na cri ya prince d'Angola si je trompe pas mais oui je suis content je suis content bo eza mabe non na zongi de on sa no mystère on lobia makambu kasi est-ce que eza mabe na tuni question teza mabe teza vraiment ndombolo wenge babinango ndombolo quartier la te babinango ndombolo même zaiko kutu bani bane hermo banini ndombolo ba kibinda nko bani batutu ndombolo même ozoko bani eza pe mabete eza esengwa komona ke tozo sala analyse dans yo nani ngo ya nango ezala ka miel okopande aye nango ekamter nganga de dombe de kumeke ekamter bandeko tout babini yango bravo musique na biso elingaka bongo kiso ke loko moko ebimi ezala ya malamu écoute yozo tanga kutu ke ba générique à l'EHPAD mais ekotati na église c'est ba sala on a cri ngebu to dans ce ekotati na église solo la vérité ngaba presque ba vocal nga nyonso ezongela bato na mémoire par exemple so na kieno na ba non ne me quitte pas Congolo alingo memanga na mboka yoko kene solo la vérité tu n'as pas la dynastie na nzembo na titre eza isu ni parti no ngana kangi motema na kokite bolingo tipe bokanele kelingai ekapulusi na lovana nubo ete lingalela solo la vérité donc parce que natambola na voix na ngai OK ezate ke OK wana banini ba cheka banini na sona ni bandika ko sauter te yemba na voix na yo donc yango no moni ke no voix na ngai ezaki na rendez-vous na lingi osala molongani nanga mosusu te chéri yokomisinga ki ole mon bébé na sala nini na minute na bato so ba continuer donc balinga yango donc ba vocal nga presque tout solo la vérité chante fort toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group.
Bami télé, Dispensation Investment Group. Bami télé, Bami télé. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence prend forme entre nos mains. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé na Solo La Vérité Studio TV. Place où vous continuez à s'abonner, C'est toujours Dieu merci Mbadinga. Comme je l'ai dit, actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, on a une équipe mobile 100% star. Vous allez pour nous retransmettre un message en temps réel. C'est comme si vous avez un endroit où l'information se déroulée. De remercier l'équipe rédactionnelle et technique. Grâce à Bango, vous a servi. Merci de la coordination. Là, je vois notre visionnaire, lui, c'est Nigenim. Merci de l'opportunité aux Anabiso. Si vous voyez cette image, vous dites merci à Montréal, Viron Zambi Jitakis, Kumu Africa. Et on a besoin au Bungisanda ou au décorer même plateau de la télévision. Viron Zambi Jitakis, Sazawana en tout cas, Bauselo Musala, Nandengeyo, Oligné les Ala, Obenka Dieu, merci Mbadinga, le numéro de la affiché wana. Et maison Kumu Afrique, ils allaient pour ça a besoin d'abino. Tout remercier sponsor officiel. Il y a émission 100% Star. Merci à Chris Ramsès King de Djobou, aux hôtels Abisso depuis Paris et à les boss Pablo Kini, les grands déclarants depuis Belgique, à Yannick Monzanga depuis Canada. Merci à toi. Et je dirais à Tolten nous oblige d'être avec lui. Nous avons eu des appels partout au monde. Dieu merci Mbadinga, tous à l'anaïe. Dieu merci Mbadinga, tous mes kempé solo là. Et il a aussi permis tous à l'anaïe. Émission lelo to meke pe kozoba éclaircissement par rapport ya carrière artistique naie ya projet d'avenir ya groupe naie oyo eza na kombo ya Les Abeilles. Lui c'est artiste et musicien congolais, miel de son, artiste et musicien chanteur ancien du groupe Wenge Musique Maison Mère. Mais na début kakara to rejoindre parcours ya mukie oyo ya miel de son parce que le peut remis au sala nini la musique au porta nini et to yeba rapper artiste to yambi bate belé ba ebika Wenge Musique Maison Mère miel de son à travers nini et à Polelo Akuma patron il y a groupe Les Abeilles parcours na tamukie. Je dirais il est là si nous serons même langage avec Viron Zambi Jitakis et à mon ami Coco Dema le jeune réalisateur. On voit artiste et musicien, je viens de le dire, Miel des Sons, à qui nous avons dit bonjour. Oui, bonjour. Dieu merci. Miel des Sons, na Kinshasa. Bato belé, ba otokuta no déjà na Europe ou ba otala ba bi président déjà zongikin, artiste déjà zongikin. Vraiment na bato ba otala o caméra za liboso na o message na bato ba mono kala na ba bazo kazo mono solelo. Non, je dis d'abord merci à l'Éternel et puis merci Nabatutu Oyo Balinga Miel des Sons, humble serviteur Nabango. Merci Nabatu Nyoso accompagné Kingai na séjour Nangai Mobimba de Nazaraki na Paris et puis la France, je peux dire, parce que vous savez qu'en parité, je fais Lyon, je fais Saint-Étienne. Rifin Kota Kelelo, je te remercie beaucoup. Et puis le JDT de Lyon, Baudric Mopungu, plus 10, Bassa Belé, Antidote de Bœuf de Baforme, Tony Dalai Lama, Alain Katanga Katangé, le vieux Roger Badjoko, mon conseiller principal, le chargé des dossiers, donc lui, Bijou Le Congo, l'administrateur,
napesi bango tout bambote, et puis je dis merci beaucoup na accompagnement na bango. Bana Lyon Mobimba, en tout cas nakoba d'émission sans pour autant vous remercier. Bana Lyon, Bana Saint-Étienne, na mona ipena que base nangai ya makasi za na kati ya Lyon, et puis ya côté on est tout, ça a un plaisir de voir after mamoutou et les gars qui connaissent tellement kitoko. Et je dis encore une fois merci donc à Félix Monangi, Félix Monangi, donc on a bossé na début, je sais que on s'est rappelé na kati ya émission Jimmy Bilele, Jimmy Bilamba, donc Fabrice Zamondele, Maître Subor, donc baza belé, nous rappelez na bango na kati na, donc les gens qui m'ont accompagné pendant ce séjour. Merci, je dirais artistes et musiciens miel de son. Na bato yo bakute na miel de son lelo na bato pe bayebi miel de son mingi ba miel a uta maison mère. Na tamu qui même ça aussi la synthèse par rapport ya parcours artistique ya miel de son. Si ezaka neti bientôt bandara première, deuxième, troisième, toujours sur le diplôme d'état et tout. L'équipe Moussala, au comité na bureau na yomoko et tout, voilà, donc na salipé déjà, na salipé parcours. Moi j'ai beaucoup d'expérience, na côté on a un parcours dès l'école, Yolo, Black Story, Planète Élégance, Viva la Musica, Fest Class, Génération A, Wenge Musique à Maison Mère, Nde Sika Pena Sikoyo, et Bimisa Siko Miel de Son, le long d'Enge Pena, Mokil Mobimba Baza, Nini et tout. Donc, après, on a question de Sikate, après, on a Malamo, on a Miel de Son avec les abeilles, quoi, voilà. Voilà, avec les abeilles, tout bazoui terre, Koyoka, ben, le soir, les cas, bon, ça dit que Viva la Musique à pas les cas, Génération A, Alain Pela, les cas Pekuna, les lots. Nous parlons de miel avant patron les abeilles. Tu peux un peu pour solo là. Avant tout comme ma mingi na groupe les abeilles, mais maintenant tu peux un peu pour solo là. Qui est tellement ma musique qui a orchestre souka au miel de soi bêta. Mais avant na yona nozonga première vocale ya miel de son na carrière na yi. Kokoti studio ou là tu peux na casque. Mais deux ans orchestre et vocale on a vocale ni. Carrière na. Mon première vocale na carrière na ezalaka on est na Génération A. La Génération pas aller on est la première vocale pendant banine et tout, donc voilà. Na kati studio yembi bat bayoki. Ouais, bat ba CP la paix, donc bat ba CP là, et puis ba o bayoka ti lelo bat musu bazala rota que maintenant équipe na bino wana bozalaka avec tes amis Mirai Supersonique et les autres quoi, Bronsar Kanza et tout à l'époque et tout, donc c'était bien, en tout cas c'était bien, mais gloire à Dieu, presque bisonion sopé tout ça en vie, na mon arrière tout sur la kabamasa o ya bengi donc ça l'a vraiment bien quoi. Bobenga na bosolo la ka lelo na autre tanga wa Viva la Musica to yoki no autre ba na génération A oyemba et na Viva la Musica vous aurez chance à oyemba ou bien na embate on ezalaka neti passage kaka na omela répéter quoi, donc ils avaient passage mon vite fait quoi. Histoire na bato ba otala biso mais de ce côté maison mende nasala test nanga normal, mais avec avant test nasala nos lettres il y a demande d'emploi à bonne et due forme, parce que mais là qui quoi recommandation il y a grand frère nangai maître Boris Mboukou l'honorable, donc la PCMBO te place à Zali, donc il est un facilitateur nangai na maison mère, parce que na CP là bon en fait Isaac ko CP la tête na ndingi na imaginer carrière na dès le début na lingaka tena un esprit à messer moi, parce que rattrapaka biso ndeto comme lelo natalande basola bat muso yo ya kiboye bakanga na loboko ye kutu musicien moko boye merch ala mwana tindaki meye muto ya kokota na kafuyage basali test ba ko timbele na suka donc ngasiko na lingaki na kota propre, voilà
propre parce que jour et aux attaques notre colis boyde tout ça bosso ba beta solo à miel et aux attaques même à tabato na non Monica c'est bien mettre Boris Mutbachaki pour à donc c'est un honneur pour moi il y a comme on a bongo que non eza peut-être grand frère nanga il y a famille Mutoyer Kuchanga poa donc parce que d'abord Azala est déjà conseiller juridique il y a le roi de la forêt et puis d'autres parlent sous Mastanaye les sous dans cadre banini et tout donc il mpangi les sous donc il bazo traiter na ndenge il y a Chabola quoi donc du coup c'était bien passé et puis voilà ngana zala qui na travail ou c'est qu'on a sali preuve na ngai sali que non evandi singa donc sans travail na liana vandate quoi quel que soit ba opportunité nous souvent ba soutien nous souvent mais sans travail na liana vandate donc ça boulot ndé sur 25 ans on est na nini pour entrer dans la maison mère ezala qui début 2006 Calais ouais. Ça combien d'années combien d'années la maison quasiment 13 ans 13 ans et belé hein combien d'albums quasiment 13 ans bon single nano ya liboso tout ça là qui ezaki ya oh temps présent et sous-sol sous-sol temps présent Maléwa premier volume Maléwa deuxième volume Flashing État témoignage peut non témoignage wana na Ochoya donc voilà au Kochuana na 13 ans et après tu es au sala ba auto imba diemba c'était quoi encore combat ba dombe kiminga monon donc voilà donc je peux dire 6 albums moko on a participé 6 albums mais single peut aller belé ouais single mususu ouais ocha combien d'enzemo la maison mère bon en fait la maison mère banzemo yo mo yenango o interpréter la maison mère pe au moni lelo bon en fait na rolo banine j'ai interprété la chanson de Polystar OK Faux chrétien ou en interprétant na Dio na Olivier quoi Feu de détresse on a pena nzembo liboso siko celle qui miel pena ayemba yayemo bimba toucher jouer Maïba solution 3 déjà non 4 déjà 4 ah na oya yomo bon donc c'est ça donc les 4 là c'est au mieux là ayemba bani maison na 13 ans 4 nzembo belé déjà ba vocal contre le batteur te ba vocal net na bon temps présent na zala na ba 9 vocal mutozana ba plus de vocal na album ezala ki ngai oh ouais n'importe quoi na ouais na sala presque 9 vocal 9 solo vocal oh yo moko yana ngo si mais ba vocal musu na ba improviser sur place fait na ba studio on propose parce que à l'époque na biso ezala maman na guerre époque na biso ezala ba guerre ya vocal donc ceux qui non vocal faut un vocal tu vois bando ba vocal ba valeur ba chanson parce que na début on a parmi ba artistes au bazala qui non aye orchestre ba PC na nous chance teka ki okoti boyeneti ba jeune frère musu ba yaki sima na biso ba artiste mususu aye kaka après un mois ba la mo ba yembisi nzembo mobimba et tout ngasi koyo nazala mingi nan ba solo vocal dans l'album il y a temps présent ndé na ko sala presque 9 vocal dans l'album moko ouais 9 solo vocal si je me trompe pas et puis na nzemba Polystar na sala moi ba intervention belé puis na solo vocal sur na lelo mien de son à 13 ans yo na bi ko la vérité à part nzembo ocho ba interpréter liboso ba pesa yo interpréter ou ezaya collègue mozanyo na maison mais bazaki pe soliste ya za chanteur ta combattant ou azayi chanteur te ya Poli Kinsantine voilà ah na mona ekala na pesa mbote so auta l'émission ala kina utala répéter na Kasavu Boana na mona comment oh azalaka na orchestre na bango basalaka wana na basanango ba répéter déjà mon kolo basangani na fait na biso a uta quartier latin basé lisanga ba au travail c'est bien c'est une bonne chose. Mais les sons aux a mission moko bato déjà ba lubarango aux a voix bien oui bipe koloba et c'est quand on la caméra na biso à part nze mo tolo ba pesa mais c'est un vocal ba proposer yo na maison mais ko yé studio ou na vocal te babi joie vocal o yemba ou bien banzembo yo cha 3 wana yo moko
que bah y a peu babakisa lo écrit moi wana que miel place au bakisa. Mais un bon artiste artiste moroté à Rosa qui a un nzembo na nyonso eza ye muta sala ngo so muta lobi bon azalo kuta. Oh, normalement. Parce que artiste donc Erozoya surtout dans la maison mère. Et logo que no ya yo moko bandi yango yembi yango to aussi ba proposer atali kamute na kati c'est ça lokuta. Parce que Rosa na nzembo no mais muto zoya na vocal na china kati c'est gabaki c'est lui quelque chose. Donc du coup miel na banzembo nyonso zala ki wana il y avait ba apport mususu pe zala ki ya batu mususu na kati donc le roi de la forêt bando pe obakisela biso ba biloko mo ebele banini tout banze musomoni que non voilà neti ba des alati de quoi fait de détresse wana et tout au monde que non voilà a pesioni ni moko boye a lobby sur travailler en haut travailler obakisi ba plan na yo et comme si kota que non donc c'est un peu ça donc artistiquement on a travaillé ensemble avec des amis, avec des collègues, avec lui-même d'abord Olivier et puis que son âme repose en paix, venez chez là. Donc il peut contribuer à Ebélé, même Baba Jeune Moussou peut parler, Banzembo Ebélé, ils ont parlé, Moutaï, Nango, Banzembo Ebélé, ils ont parlé. À l'époque, Nabino. Si, parler à Nanzembo Pébanini, tout, il y a un peu à Sali, tout voilà. Ezapina baya o ebike o zembo esala pe succès nzembo esala succès te mayembe za yete ba parole mta na una kati groupe si banzembo musupe esala succès beneza parole ba parole ba banzembo bel même banzembo ngana yemba pe ba parole pe ba pesa ngai ti banzembo de yo lobi nga déjà tema na ndimi déjà na milongo yo milongo la ba o yo ebike nzembo na époque na biso ebetaka biso to ebike parole ya kana na groupe mais ba pesa ngo si neti petit na biso moko azati lelo na PCP mo de Paris match aida pe neti banzembo ba koti kanga te banzembo na ba kanga te comment on se interprété par qui et par Cappuccino. Ah, les beaux gars. Ouais, ils avaient composition. Point composition, ils avaient Paris match. Banze Bonnet, ils avaient Guy Malela, Banini et tout. Ils avaient qui jeune moko yaki nango wana nani. Jeune nango, comme on a un des Kiminga banane et tout. Donc, jeune on a Banze Mobile, ils avaient parole bayaka nango et puis Talipé et puis. Artiste peut chez moi touche naé à poser peu voix naé parce que voix peut déjà sa contribution mais de sonner na tourner lo mo sali biso lo mo na kati début ka émission na satanda na moté oui ma quand nga na za un peu bon en fait voix oyo na bima nango na s'imposant nango esa première voix et puis esa na facilité parce que donc na voix puissante. Donc on a moutakoy kolongola ngwa zate c'est inné naza na voix puissante lelo so bazo compter ba voix puissante o ba leka na ba o baza lelo na musique donc il y a quelque chose moko na rolo en voie de disparition parce que la jeune ebelé ak lelo na mona bazo travailler penate miel de son na voix puissante voilà donc du coup tu as la possibilité à robeta bakundula base na na possibilité ya robeta kati donc so na lobi siko na mema kuna na ndenge ya bantsonge soko yepe o bisa mon pepe na poser question pamba te obita mobigi siko façon poser lango ngana beka ko tsango na voix nonde to ebelo vali ko yo mona tuna ki yo oyemba ka voix nini po o tia mo pena na on dirait yo mto yembango non les ton oyo muto ayemba ngo acha ton omone bima ki na ton wana vraiment ils allaient bien donc j'aime bien l'entendre chanter na ton wana donc ça là bien j'aime bien l'entendre chanter na ton wana yango no moni ki na zupe karaton wana po o sepeli pe nango parce que ba pe ba sepeli na sepeli obi que façon embeli en tout cas je vous avais dit artiste musicien chanteur interprète congolais j'espère boyo qui déjà tant interprété bien de son lelo nabi que obi da vérité va proposer yo pe mais ba vocal ya bien de ce temps on va na raboui oyé la ka usana maison mobi so na vandi vocal oyo egoz ezanga mais na satanda na ngote na niveau bato bayoka ngona mato ekota bato ekota ba melomana na bonne musique même bana basse mais bana mibali et net ba fokani ata moi 2 mois te za ebele
Oh, yo mona ezongela na mémoire. Eza belé. Nga ba presque ba vocal nga nyonso ezongela ba na mémoire. Par exemple, so na kino na ba non 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 ne me quitte pas Congolo. Alingo me manga na mboka yo kokene. Ndeka na sali mo ndambo batu ba continuer ngo na ndena. So yo ki même ata ba nalingi osala molongani nanga mosusu te aya chéri okomisinga kiwele mon bébé nasala nini na minute na bato so ba continuer donc balinga yango donc ba vocal nga presque tout ils ont so yo ki même ata ba odi na yemba na nini mama ye ya bainga sa raison souci na motema je préfère okende nasali nini donc au monde que batu ba sepela donc babiloko presque tout na sala et ezala na bien ezala bien parce que eza bien même ata soko yoki album na ngai ya préambule au monde biloko nyonso na kati wana na mona na te moto yoki nzembo lobi nzembo eza kitoko te balobaka nzembo eza kitoko nzembo eza kitoko vrai chant mais nzembo basala promotion nango bien te donc on a assumé vraiment reproche jusqu'à maintenant. J'assume que non. Banzembo neza kitoko mais bimara na ba période moko de Covid et de tout mais ce qui me fait du bien est que babiloko musu na bimisa na ba 2020 lelo et comme na vogue. Et comme je dois revenir là tokoma tant to lo ba lelo to betapé miel de son akuta bato ba fongola nzela na musique congolaise comme on dit rumba congolaise miel de son ponayi akoyebisa biso na émission lelo apporter nini na musique congolaise soki miel azate to lo baki grâce à miel de son amemela biso o na musique loko wana basuki azate tele bana de amna zala tele lelo to lo bara mutamela biso sente se kinke sa imene azana nazana na biloko akopesa ba biloko eze belé akopesa bana de lo so azate tele lo baka ke non eloko nini yoki au moins biloko ba biloko na mona ko benso na boya ngo na plateau mo boti la biloko ya oluka déjà que non na zala te poani nazana na kolongo no boye banini etu même ata na ndenge ya lisolo ata ya kokosela ke bakosela mieli ke bokono mo bakoselanga nano te bosi yo olukilanga déjà kozala te ndenge nini so bato bakosela bangwane sa konde to bakosela bomona ke yani maladie te sa konde ben non mais c'est pas bon bokosela mutu poani c'est pas bon voilà c'est pas bon mais de son je reviens nous parlons du coup Wenge Musique à Maison Mère place au lelo ezala miroir tout est oloba na oloba nini avant na koma na carrière oyo yo tie auto koma biloko na bien na landaki eloko moko na déplique pomba na zo encourager déjà et puis na zo pesa bonne chance dans février le 21 le 21 février bana tu ya Blamenil esika wapi ezaki no ba base na ngai ezala makasi bana Sarcelles esika wapi ba mettre Subor bazalaka wana Fabrice Zamundele ba équipe nyonso banini et tout bazalaka ba vandaka bana Paris 14 Paris 13 Paris 15 Paris 19 Paris 18 donc bana Lyon nganzo tanga bisika ba base na ngezalaka ya ba base connu mais ba base mususu peza bino nyonso achetez vos billets, s'il vous plaît. Je ne vous impose pas. Mais je vous en prie et je vous supplie que vous soyez des billets déplique un pomba pour que nous soutenir artistes na concerne le 21 février. Donc nayoka lobelo komoko tout tika makamba loba na maison mère na te comme dia ko sala na biso. Au retenir ngo to comme dia ko sala na biso to lo makambo ya biso o mona teke na linga na lobele loko mo de très important parce que herbo lo bakeno o sali déjà nini o tiki na musique lelo voilà yango na zonga na loko na biso no moni lelo bilo musu na sala na 2020 parce que album préambule et bimaki le 20 décembre 2020 malheureusement ekokuta na mbala moke linge banda promotion nango bakangi yo covid confinement et bandi makamba musique komika ke no il faut alléluia amen to sambela mingi pour sambela mingi parce mokile comment neti batu ba okante koma na suka
donc arna quoi na évité bon nzambeka muda ebi pourquoi basala biso bongo donc yona nani générique yona nani nauta na danse moko nauta nango idiofa parce que premier concert na ngai na sali mouvement na ngai na kendaki boala na ozonga danse wana banini kamter la danse des côtes ozopani la danse des côtes ce qu'on appelle ça yango ba jeune mon peut-être bazabo na kotamba komona ba mate bazaba trop baza pe moi bengra bayaka pe na TV ofinga bato makasi bayaka awa ba saper na zupe na pesi bangwangu obi nga linga na vérité non c'est ça maintenant lo ba vérité bongo nazo ko mais siko nga la lingi o ide biso les excuses nazo lo ba vérité nazo ba vérité excepté nga ika à côté ba kombo j'ai pas besoin na pesa bangongo ah na lupango ba image za so bato ba côté susu na ba Facebook banini tout malgré ba pirata Facebook nango officiel ntambe alimbisaka bato ngo parce que toyiba quand même esika e utela mais bon inchallah so ba côté su ba komona ke et ça danse na pesa bango awa pour ba bina rango na ndenge ya ba moi je peux citer si tu me permets aussi wana etalinga ite mais nazo lakisa ona mais na moni pe na ba période ba ya bakan na moni pe leader à Miss ya comédien humoriste abini yango na tali pe na danse na salle kota tina église OK Rovan ngebu ekota tina église durant ça ma lakisa bino bon na comment album ya préambule na générique parce que avant 2020 dans son ezala quitté so boza nango quand même na bi internaute ba comme danger obobenda ngo penda bani so ezalaki ocheli bisongo mais na kilelo banda 2020 tikilelo donc bato bazala quand même ya ko souffrir na vérité wana donc ya ko yeba que non voilà miel de son yela biso pe danse moko loko la paix tutu bali joyela biso ndombolo batutu babina yango parce que ça musique ya Congo donc batutu babina yango batu bazobina yango et puis bako continuer ko bina yango parce que si lina onte donc grâce à miel de son bakri mususu ko bima lisusu bakobina dans son parce que ça la danse des côtes biso to bina yango banine tout et kamte voilà on a miel de son zobina ba olaksa bino pe comment abina yango 2020 et kamte on est à 2020 na beta ba bashita ba mai zo kita ba nani tout yango peut-être alati ba chango na pembeni écran ochenga pe parce que ba interprétation nango ezala mabete donc c'est pourquoi nazo répondre na question na vous comprenez donc na sala danse déjà et puis voilà pourtant déjà implice la musique congolaise implice yango wana pe yo bato bazolanda pe mususu sans compter peut-être ça que ba jeune mususu pe bazwa courage ya koyema neti lobby nasali ba test moko ba dina mona jeune nazo yebisa que non nazo envie ya koyemba na banda otala yo c'est quelque chose de très important. Émission le lot aux en surprise et bien dans quatre émissions parce que nous avons eu le temps à 100% cette équipe Mobumato Tambola total la première répétition il y a groupe les abeilles banda retour il y a président un groupe les abeilles qui est miel de son de pas où Europe a une première répétition ils a qui lobby équipe Mobimba 100% start aux qui na répétition tout le monde a dit comment ba mise ba ko ça la test tout le monde a dit comment président a formulé la report et na bato minga na loba ngana ya munamno ya ba meloman miel de son kaka bato mwinu ne ba na répétition miel de son mais ce que nous avons vu hier na le bébélité j'ai travaillé avec des professionnels si nous serons même langage avec Vironza Mijitakis on suit cet élément on se retrouve tout juste après pour toujours point de vue à miel de son à 100% star Maya tomata de dimarapoki, na swa boli moya alisa ki mali banda, masa balo makina ye mabeni, makapara na sai no son. Asile samote, jamais tonkana na bali ma oyo te sakapa, yamana pesa ki yamante marana je l'ai, sabale bisi managate boboki sindaruki. Esa la fantasia na yo a lo verde bote bao así me sana la show awas mo kana patalisa awas mo kana patamalo pataya
Mon idée préférée. Ainsi. Président, na banana na côté ba mélomane. Pour bon ba yaka difficilement na ba répétition na bino. Ba mindele. Bien de son ba te belé en tout cas au excusenga. Au bête en musique trop locale. Pour na batu. Batu ming ba yoka kayo, eza batu mwindu mais to moni mindele bazo bina générique o nan mukutu ebimité mais bazo bina boy. Bien de so bête la biso no yebisa biso. Au contredire ba mélomane ba lobara musique amiel des choses à la mine na bato mwindu mais automoni mindele ba ina basi dans bango omoni na mois de mars 2023 nazala na Espagne na ba artiste nanga na sala ba showcase mon kokuna au comprendre que non ba comment Rolanda nga er mon donc là, ils ont espagnol, mindele ba utaki ni Espagne parce qu'il y a d'autres projets où ils allaient en cours. Baye, Kinshasa. Donc et pas na bango kutu. Show wana ils allaient les sous encore une fois surprise. Ils m'ont demandé mais aux alasuna ba show makasi bo. Vous comprenez? Donc show wana ils allaient sous net maman na surprise sur na bango. En dehors il y a voix na yo osasuna ba show makasi boy donc koluka ko chaka point na makambo ya mutu eza malamu mingi te eloko na mona ngo ka
la communauté. Voilà, kutu yé local, yé boy non. Et choquant peut-être on va tout ba bongo. Non, et choqué pour la ce sont des ignorants. Ils sont ignorants. Musique déjà est traversée, déjà et qui même Brazzaville déjà ils sont sous localité, ils sont déjà international. On sait pas parce que qui est angolaise est comme déjà international. C'est pas quelque chose de dire que local ou pas donc discours on a dans côté. Biso tous aba o tous na kati ya ko travailler pour na assurer relève ya musique ya Congo, ko assurer continuité il y a musique il y a Congo et il y a Afrique musique africaine le lot na cause la te na bandokota na ba discours ya batu na comme ça on est que non ils a bien ou ils a normal ou ils a vrai il faut pas le bon non laisser les gens parler mais nous on est en train de travailler et puis de faire autre que ça là pour na plaire batu o balandara biso batu balinga biso so que non bino mo bozo sepela na o ya binote tikata ba pa ya ba ko sepela ngo c'est normal. Voilà tout qui défense c'est trop dit mais tout qui miel de son dingue éclaircir biso na biso to raisonnara to limitara bango et na musalo bon ba sala biso miel de son tout le monde a ba mise ba ya ba test na ba groupe. En tout cas mutu sera botama boye aoya na ye tout le monde a ba groupe ebele ba paleka mais mutu yo abotama boye te mais akomi boye pona bandeko na biso ba congolais ba menasaki ye bakati liboko akomi na niveau oyo tout le monde aye test na orchestre ya miel et na ba dire na ye oza idole na ye na monde na musique et azoyema mais elo comme singa va no ya miel de son ceux qui m'ont test na ba orchestre na bino bino attaquer ba patron ba groupe bolinga mingi ba interpréter ba nzembo na bino mais pourquoi yo senga ki ye ayemba nzembo oyo ya lingi koyemba na groupe na ya mutu nyonso olimitaki artiste moko te na podium na parce que normalement moi je nganaza ba komisa kango conflictuel mais naza conflictuel te ngana linga ba artiste nyonso ya Congo na linga ba musique nyonso ya ba artiste nyonso ya Congo parce que yangonde ezo défendre biso na ba coin lelo na rovana ngana vana ndako to sa na émission voilà peut-être ça na coin moko ya monde ils en artiste mo azana kati ya défendre biso ba olba que non ah ce sont des Congolais, la musique congolaise. Donc du coup, la rumba, vous voyez, ceux qui gênent mon quoi, à l'ingassa la test de Panangana, tchaka à l'aise. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
ayemba peut-être n'importe quel nzembo oyo akoki koyemba ozo se sentir à l'aise ayemba ngo ngai mpo na nga natalaka kaka savoir na voix wana et puis comprendre un peu ba thématique ayoke na ondeni et puis voilà mais ntango namonaki jeune oyo yango nazo lancer appel na bato nyonso ya motema malamu en commençant par moi-même parce que nafongola déjà motema na nga nasengaki mpe na bapartenaire na nga ya mindele wana donc voilà oyo koya avant tosungi ye parce que naza na besoin koma na prothèse moko ezala te prothèse moko eza immobile ezala prothèse moko mobile oyo eza neti donc neti nzoto ya motu parce que c'est possible lelo koma kosalema eza neti loboko ya robot et tout epermetaka ye azonga na esprit wana pende anani parce que et je vais le faire en tout cas na bato tu balingaka nga bato tu baza na motema ya mawa numéro à dire merci mbadinga eza wana mais botindela mbadinga te po te so bobenga na privé na opesa bino numéro ya miel de son artiste po bokende po vraiment okotala ngo na komona pe que non voilà nga naza médecin moko ya monene na coin moko boya monde oyo naza na possibilité ya nini wana donc tosengi na biso te que non bopesa biso bomengo mais tosunga kaka loboko wana parce que abotama bien auti mpe répétition na ye ndenge mosala nde alingaka musique na orchestre na bango kaka basanganaka banini tuna baninga aza na kati ya kozonga bakoluna tellement mboka oyo tozoyeba su te vraiment lobi nakosa yo te nabangaki mabe tomoni ozolela tomoni bien de so aleli na podium oyebi ke susi wana naokaki susi wana nazotalaki non susi wana ezalaki nazali na susi mibale susi ya liboso nazotalaki non mboka na biso ezokende wapi na bagenre ya bainsécurité oyo ntango tozalaki awa na ministre na biso Mutamba amekaki kofrappe mwa eloko yango mwa moke mais banda kaka babombi ye neti ezongi lisusu ya zero neti ezongi ya zero en tout cas nayebi te naloba nini nalobaka nzambe ayokela biso mawa parce nakokota te na terrain moko oyo eza ya ngai te mais toyoka mawa ya bandeko donc eloko wana nde bozomona wana na écran donc loboko ndenge etelemi wana donc eza kokata na partir ya awa to bakata yango na mbeli awa bakata na mbeli mais gloire à Dieu bakati ye mongongo te foyoka jeune ndenge azoyemba na meki ye mwa moke tokende wana banene te kolela te namoni azongiseli nga na ntangi ke voilà nalingaka bato ya boye donc voilà donc aza déjà abeille aza déjà na pembeni na biso l'honorable sénateur Papi Labila Nkalim moto oyo asungaka bato l'espoir ya jeunesse ya Grand Bandundu Mobimba l'honorable sénateur Papi Labila lisungi na yo osala biso bien Clet Kabe ya Corino plus important que les coltans lisungi na yo osala biso bien les boss Landry Bisidi Chilombo motema malamu ndenge ozalaka nango motema monene lisungi na yo esunga jeune nga mpo na nga nalingi namona mpenza ke azongi na esengo ya kovivre parce que ya mosuni oyo tokozwa yango su te mais ya prothèse moko ya bien ya nini tout ekosala ye bien bandeko nyonso mpe ya mikili parce que nayebi ke nalansaki quand même message oyo akomonaka ke aza vraiment na besoin ya lisungi ya nini tout tosunga ye ekosala bien donc voilà quoi voilà. Merci beaucoup, j'espère que tu as temps yakoyoka patron ya groupe Les Abeilles ou asali appel na bino oyo et bota la biso partout au monde vous en avez besoin de soutenir ndeko na biso ou benga de merci mbadinga akopesa yo numéro privé artiste oya bo solola soutien na yo soko lingi
que ba remercier ba to ba yeba ko sala quelque chose artiste à permettre ba remercier so pour limiter ba remercier yo en tout cas ba sala o eza besoin na yo bo bengi kaka to orienter bino na endroit oyo et sengi bo sala lo na place à malamu nzama ko na place otier et ozala esengo. Nous parlons de pour un groupe les abeilles au to moni okenda ipoto okenda ipona deux problèmes au biso to yebi poto yamba ki avant de par na yo en Europe okenda ipona studio aussi ça générique autozela avant album oza mayopi sexy mayopi jipa mokuse mayopi titre na moi ngwana un titre traité titre nango eza kaka mayopi sexy mayopi jipa mokuse mayopi pete mayopi TikTok donc eza vraiment destiné balimbisanga batutu bakobina na bango mais ça destiné pour na ba tiktokers na ba tiktokeuses. OK. Ba tiktokers na ba tiktokeuses wana pena donc eza cadeau onga na sali bango yo mo moni ba fait nango lobi na tester on a répétition yo mo moni donc eza na ba fait a ko sarana te parce na minute secret à générique etika na maboko na ngai wana constat sali. Et ça constate ça réalité ça li solo na zopesa yo na ko tselo zo ba secret à générique ngam na tika nango. OK. Wana monde musique. Secret à générique ngam na tika nango parce que ba monotonie pesa trop. Namsala bino. Monotonie pesa trop yo waka ba menga sikoyo na touchara mais siko tokena ba on na mayopi sexy mayopi jipa mokuse mayopi pete mayopi vanda na ngwene na yo mayopi TikTok. Ma petite TikTok donc du coup tellement siko moni que ngana artiste o ezaki non na reconnaître ba valeur et puis na lamusaka siko yo ba valeur même ata ya bato ba kenda na lamusi vie dit na honorer bana matete baza na esengo ba comprendre peut-être ba oya biso mo ba penser eloko te metala miel de son à honorer biso on comprendre voilà miel de son à honorer pas moko c'est ma pete ma TikTok o ba sero yo azotambola na ye ozopana aobimana na kwermo bomone longi neti lembi banini tuto kanti neti ke no ba beta ki likofi menso ndese likofi te po ba voiser bayoka ki azolela siko générique yo et ko accompagner na bato yo ba sepelaka ya kovanda na bato ba sepelaka ya hotelema so na côté ya kovanda mais de son oyembela parmi banzembo na yo ya na nzembo moko oyo tsholoba ma promotion oyo to vandi bo même viron nzambi to ya lobi mbadinga to zano réponse pas prise nzembo kitoko clip kitoko et bima n'est-ce pas ça une semaine 2 semaines en tout cas beta na babar lelo e koma ba koma beta ngona volonté na bango moko to ebité doser oh viron nzambi jitakis ali abi maintenant comprendre to zano réponse à prise non non peut ça biso doser na voix na yo bato ba sepela ya kovanda bayoka so koma miel de son mitema ba mama e ozala ya kovanda mao biliaki nga bikoki noseya ya sentiment nabonanga sauvetage ifese crédit ya se client nandimi nazonga mboka mpona defiso bolingo nanga nyonso biliaki nga bikoki noseya ya sentiment nabonanga sauvetage Chérie na koganga makole komi olenga lole monalito ye ezosala frisson na descente de plaisir otie 6e vitesse bébé dose chérie nanga dose chérie dose Steve dose promotion dose lufalanka dose dose chérie dose promotion mais promotion ngo ti omona ter botuna banzembo nanga mikolo ebele yana banzembo ebimia ba 2 semaines botuna ngo sute oui mais na nga ok nanga côté wala te bon comprendre que là la besoin ko bakula te je dirais et ça la biso bien ton bo sala msala kitoko on voit des qualités déjà yo déjà côté qualité son ok na déjà mboka wana et hôtel ma pena na ba ambassade hôtel ma kala mi de son okenda ipoto pona bilo mibale otolo bawa je sali refait kota kelelo nzambe after au betel le 18 octobre 2025 okenda tourisme kakate okenda ipe tourisme to okenda ko sala musala production na studio to moni koma bat bazaki na salle ba la miel de son ezaki même date oyo le roi de la forêt ex patron na yo o abeta ki après ka ye ezaki after ya miel de son
c'était waouh. Il y a un autre qui non. Au moins l'émission on a bandé maman qu'on remercier ban à Lyon. On reprend donc c'était waouh donc au côté pendant after au côté pendant que non donc ba fan pendant ba vandi ba bando zela pendant artiste na bango et donc au côté bando ganga logo la match à Léopard ba chebi. OK. Au fan na bango bo sololi ba nini tout ba pesi ba idée na bango donc ba komo zela sikoyo. To bamona affiche moko boye banini que non miel de son à Lyon na nani boye na boye tout donc pour c'est pas pour longtemps goya nango on les a projet où ils ont déjà établi mais ouais ils ont été que notre toi annoncer quelque chose qui n'est pas encore concret mais ils ont déjà projet il est tellement kitoko et puis du coup na honora qui peut les sous na beta sous showcase mo na les artistes nyonso basala ka na ba fête ya mariage et tout n'était là ko beta concert mais siko yanga ezala que tellement groupe ezala qui na Kinshasa on a un concert privé on a privé na beti showcase yanga moko et donc bato ba sepela ki bato ba bini rumba kitoko na ba marié na ba invité na ba tutu bazala ki on et puis to lié pe kitoko makamu nyonso tozongi pe bien. On comprend. Sans plaignant. Sans plaignant. Donc sans bataxe. Sans plaignant, sans bataxe. Donc, parce que Natambola en a voix en aïe. Ok. Et ça, c'est que, ok, on a banini, bacheka, banini, na son, na new bandi, ka sauté, yemba, na voix en aïe. Donc, il y a un moment qui non voix en aïe, ça qui n'a rendez-vous. Et ça, les moussala qui toko. Et puis, ils ont dit donc, surtout, ni pour le studio. On a peut-être quelques images. Les qui flashé donc wana bazala nazo travailler rumba pe nzembo ya papi la bilankali mezawana le sénateur nzembo ya Dodembenza Tripoli ezawana ils ont la chanson moi pe na proposer quoi l'honorable Patrick Moniongo l'honorable Patrick Moniongo azadi ana nzembo denge ezawana ezana nzembo ezawana pona le boss dit David Mangaya. Ils ont un encore une fois, on a Clet Kabe à Corino parce que on a retiré un nzembo mususu wana ya nakati album Tourbillon donc le directeur Dadi Ngunga le directeur Dadi Ngunga azap na eloko moko wana banini tout mais il y a d'autres chansons où ils a que muto azana besoin nzembo parce que na minito to na kati ya koteka nanu hein to na kati ya koteka nanu donc mais Kalaté Awa, j'essaie de dire la semaine prochaine. Tout un tournage, il y a clip, il y a Mayopi. Pour la semaine prochaine, nous avons lancé appel na Batunios, nous avons figuré na kati, figurante et tout, voilà. Contacter Bisso Baye et puis voilà, parce que Mayopi sexy, en onde, et Kobini Sabiso, na décembre, Koti Bisso Siko année prochaine, les bandits vont annoncer sur l'album Tourbillon. Voilà. Mieux de son autant la caméra ya environ Zambi Jetakis. Ezaki demande ou to rechaper à proposer qui ex patron na yo kolobake mieux de son azo alelipe mingi na TV ya kananda kolela kana TV. Mieux de son habité vidéo wana écouter la ki wapi bato bayebisaki yo uyo boko bonaki yango tango monaki yango place ovandaki koyoka le roi de la forêt atanga akomba bana na ye eza constant Dieu merci mbadinga sali mais nano aloba te ke natalaki na betelaki yo maboko oyebaki te e ba lojo ya pesaki yo façon na koloba nana loba ngona artiste moko ta bima na maison mère mais il a dit ça seulement chez Miel tango yoka maloba bongo pa papa dès que sona na sangisi yango et ça la ki on est. Bon, en fait, la question à l'obéla qui yango na la musique au tiango na côté. À l'obéla qui on a sens ya moni mutu so a cheboé mutema après l'obéla qui oza ya pas ya palais. Donc on a cadre pena que ya na leki na ye ya ndako. Nande on est ma solo famille. On doit comprendre code wana ezaka ngamo. On est ma solo ya famille. Ya TVT. On est ma solo ya TVT. Ils ma solo ya famille. Donc ils ma solo ya famille, ils ma solo ya descendance. Tant ya miel et kokoka nango. Miel a kobeta. Tous après, c'est tous après. Boz à l'après.
après oh bino bozala pena après motema pio malili pour nous les tobete la bino mutu to osepelta ke geno yo oui ayebi ndule po bomona pena o nga na zwi bana na parcours ya carrière na nga tout na ko refléter image wana aspect o na rekola ki na fi na nga chakule na mocha okoba na ko refléter ba biloko ebele o ozala ya bien et vos apaisements soutenons seulement ba o bazobeta nanu beaucoup de soutien babeta ba défendre la musique à Congo et puis les restes on va voir quoi voilà maman les gens auto otiki das o le tikali Nathalie générique autour obima et bima qui double single Voandisa na générique mususu ya groupe Ferregola wazape collègue no artiste et musicien danse wana pe binami na kati wa maboko boye lelo mien de soto lobaki parmi ba les gens eza mabete non, nous avons vu ça. Tomoni Yemo, le président, Azobi Nango, même Nakri à Prince d'Angola, si je ne trompe pas. Mais oui, je suis content. Je suis content. Bon, Zamabe. Non. Na zone idée on s'en est mis on lobby à Makambu. Est-ce que Zamabe na une question? Tes Zamabe tes za parce que Ndombolo, Wenge Babinango, Ndombolo, quartier la Babinango. Ndombolo même Zaiko kutu bani banem Hermo banini Ndombolo ba kibinda nko bani batutu Ndombolo même ozo bani eza pe mabete eza esengwa ko mona ke tozo sala analyse dans soyo nani ngwa ya nango eza la miel okopande ay nango ekam tser nganga de dombe de kunmenke ekam tser bande ko tu babini yango. Bravo, musique na biso elingaka bongo ki soki eloko moko ebimi ezala ya malamu écoute yo zotanga kutu ke ba générique à l'EHPAD mais ekotati na église c'est ba ça là on a cri ngebu to mona dans ce ekotati na église na ba sala nzambe ba binango j'ai dit gloire à Dieu il faut tout le blaba œuvre gloire à Dieu miel de son bani so ba ba kité ba kozonga siko botala 2020 na 2020 batala siko yo na nani baomona kino danse originale ngai du coup eza pe bien ndenge eza na kati ya kobinama na Congo. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde. Merci à Dynamo Kabemba, la belle femme, elle c'est la Lyon depuis Paris. Merci à toi. Et bon, Bazarana Bisso, merci à Maman Solange Moukiadi et à Déborah Foura, la douce. Grâce Makola, la fabuleuse. Si vous voyez cette image, vous dites merci à lui, à Viron Zambi, Jitakis, Kumo Africa et à mon ami Guilain. Depuis la régie finale depuis Paris à Zotalabiso na Sola Vérité Studio président ami qui te remis na Souka ba te belé batalio dernier message là pour le journal lelo si bien autour le bas déjà avant aussi ça novembre déjà générique et aussi là to komi ko chité parce que déjà semaine prochaine au ba repesa biso déjà na studio yango déjà toujours tourner nango clip et puis voilà. Deuxième générique roya o ezaki no ba animateur parce que oyo nga na boaki moi mingi na boaki moi mingi na kati puis ba animateur ne bazawa na ba robsa la pe générique mususu roya na nani mais la ba rumba pe Holanda na wana ya musique ba nzembo pe ya ba style mususu pe ezawana na kati wana donc les gens vont être vraiment satisfaits cette fois-ci encore une fois et je dis merci beaucoup na bato tout balandi biso et puis na sepelipe na moni ke na solo la vérité au komi na image mususu au sala ba émission na yo donc il y a encore beaucoup de courage pour na Nzambi réel donc il n'a pas si ba coup de chapeau parce que moni peut-être ba patron mususu ba chaîne bazala ba no kende kaka luka polémique mutu na loba biloba loba donc biso tozala na makambo na susute et puis tozala na ngopete parce que zala ka ba titre ndé banda osala na ni ba qualifier bilonde ba qualifier biso ndé zala bon en tout cas oye pour l'artiste ça la promotion na e merci beaucoup na batutu balandi biso par là je vois encore une fois ma sœur Laetitia Mosese Laetitia Mosese na PC Bambote place Azali na bosani pété Tony Dalai Lama na bosani ote Junior Mokese Nimbula donc fils Musanji na PC Bambote place Azali mon général Evariste Lumbu
mon général Evariste Lumbu, donc Bambote Place aux Ali, na Bossani Pété Mouvi Max Moké MK étanchété, ma petite Lisette, hein, full option, on a PCOP Bambote Place aux Ali, en tout cas, la Bossani Pété Golbin Moulele, hein, donc nouvelle mariée. Donc na pesi pe Bambote Place oza agezo pesa mobali mutu pasi na babilo ono sala wana donc na pesi Bambote trop na bosani pete ko pesa Bambote lisusu e pa ya fils Moussanji na pesa yi déjà Mbote général franc congolais donc les abeilles mobimba quoi mayoyo na DG Yamvu donc maman présidente ya ba les abeilles quoi donc na pesi bango tout Bambote et tu encore une fois merci Darlu Limbele la pesi Mbote Limbele soupe na pesi Bambote Place Azali président ba fan club ya Chang mon vieux Iba Claude il y a José Calvanda donc Binotou Perek. Donc il faut qu'on salue Pichou Mabenga Palzileri. Ah, Pichou Mabenga Palzileri. Parce que à recéper l'émission à l'élo Mankasi. Merci. À recéper l'émission à l'élo, il faut vraiment passer Mbote. Merci beaucoup. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous avons présent aussi cette émission dans des vocal et nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, vous dites merci à Montréal, Véron Zambijitakis, pour Africa. Merci à toi. Et je disais à mon ami aussi, et il resterait toujours. Guillet Sakole, des sandales mystérieux depuis Paris. Merci à toi, à Déborah Foura, la douce. Et on se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, nous serons là pour vous dire. Ouais, papi Sapo. Nabora qui est déjà. On peut s'en dire Nabora qui est déjà. Laskoni Mbunza. Laskoni Mbunza. Chera lobi na beta qui est moto. Chera lobi na beta qui est likofie. Nganga. Papa voisin bayoka qui azolela. Tango batali ya zokite netango batali ya vimbite modela likofinanga moto boka lisute modela motoranga moto buka na linute yeba Tanciano et la flash Mayopi sexy voilà Mayopi Obi était au présent yembi bona raisonner ba mo parti no imba na dynastie na nzembo na titre ezaisu ni parti no ngana kangi motema na kokite bolingo tipe bokanele kelingai ekapulusi na lovana nuboete lingalela tipe bokana mais yo yebi yo yebi donc faut les côté hein faut faire na pesi Mbote trop donc wana ba patron à Paris à mikolo yo bazana ba mbongo à danger donc voilà donc na pesi ba Mbote trop donc Jimmy Bilele contrôler ga agenda ngezala kaka donc aussi cette émission lelo na studio ya miel de son na ba poulet na ba préparer générique au Bourgeois secret mais na 100% star besoin surprise together Berek Miela yebisaki bino bokosila elbondi makite yaya Miela yebisaki mama bakokatana badi makite mama o Soto boni buto boni korapele bino bakamu wasana Seka komi konase Toge Oh seka komi konase lelele Kona misara baba posible lelele Bye.
La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Give me love, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence prend forme entre nos mains. Maison Awatosa,
chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nayebi te yaka tokisi na metro chateau ngutia daka yau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro biso bataninga baleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Christine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala maforme kalingi azala na tolo munene alingi azala na nsima munene mahanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko moni ekokikoti sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo apodi koteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.